tata mwana pe tata molimo mosantu bana papa Simon Kimbangu kiangani toye liboso na bino na mokola lelo po ete toka kopesa bino communiqué oyo tozwi na mokola lelo euti na nkamba Yerusalemi. Na communication na biso ya mokola lelo tozali na deux grands points oyo tokolobela. Ya liboso tokolobela ntintani na biso tosalaki na tina ya achat ya bateau ya le 16 octobre 2021. Ya mibale nde tokolobela ntintani ya le 26 novembre 2021. Pour ntintani ya le 26 nde tozi mokanda euti epa ya papa na biso le révérend Ndotoni Sakuba oyo azali représentant légal deuxième suppléant président général ya association des papas kimbangistes. Bana pa Simon Kimbangu na mokola lelo tozali na likamu mingi ya koloba te. Toye kaka po ete toka kopesa bino rapport na ntintani monene oyo tosalaki première ntintani na biso ya le 16 octobre 2021. C'est vrai, na ntintani oyo ya liboso tokuti kosala ndenge tozwi makomi epai ya papa na biso le secrétaire le professeur Sadiki pe trésorier na biso papa Yalla Jean Bosco na makomi bauti kotindela biso awa na studio po ete toka kopesa epai na bino bandeko na biso ezali na biso mwa mokema pamba te tango topesi yango na mama conseillère direct à chef spirituel mama Marie Mwilu Diangenda esali ye na mawa mingi pamba te amoni na ndenge tozali kosalela soki tozali kokende nango boye ezali mwa moke pasi. Mama conseillère alobi na biso ke malamu na ntintani ya mibale oyo ya achat ya bateau tosala susu plus koleka na ndenge touti kosala na mokola lelo. Yango tokopesa bino ba résultat ya ntintani ya le 16 na bana papa Simon Kimbangu balingami papa Simon Kimbangu soki papa Simon Kimbangu kiangani na lobby bana na ye bakotelemaka nde ba oyo batelemaki yango tolingi topesa bango topesa bino na mokola lelo banani oyo batelemaki na mokola le 16. Participation ezalaki ya 15 paroisses malgré toyebi ke na Europe pe Amérique tozali na 38 paroisses mais participation ezalaki kaka 15 paroisses, même pas la moitié. Mais na kati ya 15 paroisses wana tomoni bilombe bana pa Simon Kimbangu kiangani oyo babimi po ete bako kolakisa makasi tokopesa bango merci pe tokosenga na pa Simon Kimbangu kiangani asepelisa bango apesa bango oyo ezangi po ete lobi basala susu koleka mais na yebi ke bakosala susu koleka pamba te bazali motivé. Na kanisa wa montant tokotanga yango te po toyebi ke tozali na kati na eloko tozali kolobela ezali malamu mingi te toko kotanga ba montant kasi tokoloba oyo bakendeki likolo oyo basepelisi papa Simon Kimbangu kiangani na mwa moke tokotanga na ntintani oyo uti koleka. Premier ezalaki paroisse na biso ya Cologne. Cologne oyo etambusami na papa na biso papa Souke Ernesto. Félicitations papa, bozali moke mais bobeti Europe mobimba bobimi premier na ntintani ya liboso bopesi vraiment koleka. Deuxième ezali paroisse na biso ya Liège bango babimi deuxième epai ya papa na biso papa Jacques Mandibadio topesi papa Jacques merci pe félicitations. Troisième ezali Saint-Ouen paroisse à Saint-Ouen epai ya papa Blaise Ditomene. Troisième place papa pour la paroisse à Saint-Ouen
bon tondimi yango kaka. Quatrième ezali paroisse à Montreuil et kuna epai ya papa na papa yala Jean Bosco yende babimi quatrième. Cinquième ezali paroisse à Saint-Denis kuna epai tata na papa Ferdinand Wasoloa. Et sixième ezali paroisse de Bruxelles. Tomoni papa die kuna bimsaka tout le temps mon tour et sengo mingi na papa die. Félicitations surtout papa die kuna na Bruxelles. Tozomona makasi na yo papa to sepeli nango mingi. Si paroisse bangonde baleka ki vraiment ba 1000. Septième ezali paroisse na biso ya Lausanne. Septième, c'est vrai que Lausanne ezali bébé paroisse oyo ebotami sika. Et pas ya papa na biso papa kuna papa Vincent. Na paroisse na biso ebotami sika papa révérend Madiata. Mais papa Vincent obimisi motu ezali sengo mingi. Peto moni bokasi oyo bosali. Bobimi septième et huitième tokei na paroisse ya Düsseldorf. Neuvième ezali paroisse à Berlin, ba oyo bazali na C à 1000. Dixième ezali paroisse à Genève. Onzième ezali paroisse à Londres na Ilford. Douzième ezali paroisse à Lyon. Treizième ezali paroisse à Aachen. Quatorzième ezali paroisse à Canada, Montréal. Quinzième ezali paroisse à Lille. Et 16e ezali paroisse te mais ezali famille papa na biso papa Iloko Bulabala na maman na biso maman Odette Ntontolo Musumari bango bazali na Grèce bango batindaki participation na bango nde ekomaki bango nde totie bango na liste ya 16e bazali ko représenter Grèce. Nakanisa commentaire ya premier tintani na kotikela yango epai ya mama na biso mama Jeanne Dilweke oyo azali belle-sœur ya papa José Matufweni Mbondo yende mutu akosala biso commentaire ya première tintani tokoyoka. Mama diaconesse Jeanne Dilweke akoloba na biso nini biso batata ya Europe na tintani oyo tosalaki première tintani na biso. Deuxième tintani na biso ndenge towuti koloba yango ekozala le 26 novembre. Mais oyo pona tintani ya le 26 novembre ezali nde mitindo euti na direction générale. Et pas il y a président général, le révérend Ndontoni Sakuba Séraphin, représentant légal, deuxième suppléant. Yende a tindeli biso mokanda pour nantintani le 26. Mokanda wana et komamaki nankamba le 19 octobre 2021. Numéro ya mokanda wana ezali 066 bar EJCSK bar Apaki bar DG bar 010 bar 2021. Objet ya mokanda ezali rappel de Ntintani du 26 novembre 2021. Mukanda wana, mukanda oyo, papa révérend Ndontoni, président général ya Apaki, a adressé yango, naba président ya Apaki, katina mokili mobimba. Et surtout, biso, awa, na Europe pe Amérique. Na katina mukanda wana, ndenge bauti kokomela biso yango, ezali na ba point oyo batie ekozali sengo mingi to kwa kotanga mokanda pamba te na ba point wana biso nyuso to kwa ko comprendre tina nini mokanda oyo batindeli biso yo
papa ya kati na lingomba ya mokili mobimba. Na mokanda yango balobi na biso au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La présente constitue un rappel sur deux points précis à savoir. Donc, ezali na deux points mokanda na biso oyo. Point ya liboso, balobi na biso boye. Malgré que l'achat des bateaux est attribué aux paroisses de l'Europe, il ne faut jamais oublier qu'il y a aussi des exigences pour l'Afrique à l'occurrence. Balobi na biso, malgré tout, biso na niveau ya Europe, tozali kosala papa Simon Kimbangu Kiangani, apesi biso mosala monene ya achat ya bateau. Mais elingi koloba te ke lokola bapesi biso misala wana ya achat ya bateau ke misala nyonso oyo ezali na nkamba totika yango te, tozali kotonga nkamba tokotonga ngo na motoki na biso. Ndenge papa Simon Kimbangu Kiangani alobaki, kaka na bambonga bapilipili bambongo tozali kobetela bakayu ya mike mike oyo tozali kozwa yango nde tokotongela nkamba yango. Papa révérend pasteur président général papa Ndontoni alobi, malgré tout bapesi biso misala monene ya achat ya bateau, kasi toyebake misala mosusu pe na Afrique ezali nde balobi boye. L'acheminement du bateau vers la RDC et son guidage sont payants. Tangu bateau wana ekokende acheminement nango, toyebake guidage nango pe ezali payant. Donc na tintani oyo tokosala na le 26 novembre yango monike oyo tokozwa yango bango bakosalela mbongo wana na makambo oyo bakomeli biso. Balobi la construction d'un port d'accostage pour na kosala port oyo bateau eko zala eko telema eko senga mosolo kaka na tintani oyo ya le 26 novembre yango nde mosolo wana yango bakosalela mosala wana. Balobi lisusu ba assurer le retour par avion du personnel navigant à leur lieu du départ. Ba oyo bakomema bateau wana équipage mobimba wana bakozonga na avion, bakozonga ndenge nini yango ba préparatif oyo nyonso tintani oyo tokosala yango nde mosolo wana kaka mosolo wana ekozongisa bateau bakomema bateau wana. Notez bien la date de versement de montant réalisé et fixé au 29 novembre 2021. Nous vous souhaitons une bonne exécution. Veuillez agréer nos sentiments pour la direction générale de la PACI, le révérend Ndontoni Sakuba Séraphin, représentant légal, deuxième suppléant, président général. Nakanisa biso nyonso touti kolanda mokanda oyo président général auti kokomela biso elingi kolobake batata biso nyonso tomi pesa na musala oyo pona ntintani wana toyebi ke bâtiment administratif epesami pona biso nde na ntintani wana soki tosali musala moko monene ekozala esengo mingi po ete bâtiment administratif esila noki e papa Simon Kimbangu Kiangani ainogirango pe noki ndenge touti komona ainauguré imprimerie, ainauguré ndaku na ye moko makambe ebele oyo esalami na nkamba papa ainauguré malamu pe biso batata tolakisa makasi na biso tozala lokwa bamama te ndenge bakolobaka bamama bakotongaka mboka te soko tiki bango esika kasi tobadi komona bamama ya église kimbangiste ata otiki bango esika bango nyonso bamama na bamama bakotonga mboka biso pe batata malamu tolakisa na bamama na biso ke biso tozali batata e likambo na bato esalama po ete tosepelisa nzambe na biso papa Simon Kimbangu Kiangani. Mingi ezalaki ya koloba moye toloba mingi yali te nakotika mama na biso mama diaconesse
mama Jeanne Dilweki yende alobela biso nini oyo abongisaki conseil nini akopesa na biso batata po ete misala na biso ekoko kende liboso. Pona wana tosukisi wana totiki bino tolanda mama na biso mama Jeanne Dilweki. Na kombo ya tata mwana pe molimo sante. Merci papa Lambert. Tangu nazotala résultat ba papa na yoki mawa. Na yoki mawa po 300 € ezali mutu moko nda azopesa, mama moko azopesa 300 €. Mama moko azopesa 250 €. Oyo paroisse mobimba apesa 300 €. Batata bolamuka. Bolamuka batata pardon. Acha bato ekoki kosomba na boete. Te batata. Misala sala maka na mbongo. Bino boza batu bozokendo sala. Pona osala tata Simo Kimbangu fo bokota na kati na Bible boyeba musala na yeto osala ndenge nini. Biso ba mama tokota na Bible tokoti toko tala mama veuve oyo tolobelaka ta nyonso kazaka na eloko te. Mais ngangeli alobi na ye zwa mafuta wana ozana ngwa muke kaka senga babido na baninga atondi saki pe afuta ki nyongo azalaki nango. Batata malgré tout ozala banyongo tozo sala biso tozalaki liboso pote to bomona ke pula ye pusana tozalaki na liboso na famille o na bana boti na bakoko na yo topesaki batu nyonso bakoka kopesa mbongo ezalaki na ba 1000 €, ba famille misusu bayaki na 500, ba famille misusu 2000 €. Pona nini te basepelaki na matei toteyaki pona nini musala ekende liboso. Bongo biso batata oyo bobino bozokende misala bozoza pe basalaire malonga ba papa bobongisa pardon. Misala na bino eza trop faible vraiment. Bomona ya biso ndenge tokoningisa le 6 po déjà biso kutu tozali awa le 6 eza koyinda bolandaka tokolinga tokotisa bino na kati ya direction oyo biso tozosalela ntinsani po bomona musala ndenge nini ezosalama oyo bosali papa yango te ba papa pardon bo changer esaleli oyo ezali yango te. Mbongo bino bopesi ya ba paroisse eza pona mutu moko abimisango na ndaku na ye po te kwa kosala musala yango kaka nga nazalaki pona conseiller bino batata bo changer misala oyo po te tokwa kosomba bato na boye tokosomba te. Soki président alingi tokopesa ba stratégie oyo nini bokoki kosalela po te bo avancer na misala ya bato na komba tata mwana molimo santu amen. Merci Mama Jeanne, merci bandeko bozali kolanda biso bouti kolanda ndenge nini mama uti kolobana biso. Ba paroisse oyo nanu participer te bozali na kolala malamu bolamuka. Tomoni paroisse ya Lausanne ezalaki paroisse botamisi ezali bébé mais azoko bimisa motu papa Vincent kuna na Lausanne topesio merci pe merci na bandeko bouti ko bimisa papa Dieu on se botelemi botelema libela. Pona wana tosuki na biso wana nde tokutani na mbala ya sima na ntintani o ezali koya po ete totombola lokumu ya apaki. Botika la malamu tokomi na mbala sima.